liboso na ngai. Éducation bana ba ba poli boy. Maso mo pa na. Oyo ka. Sala bana papa. Sala. mingi tolanda bomoko mboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Merci na bandeko sur bolanda biso na www.bomoko-mboka ne alobai kaka bo s'abonnera chaque jour pour la parmi 13,500,000 ya ba abonné na biso ozala riche na makambo boye ba information ba no comments boyebi émission na bino chez Doris toujours ba surprise na bemela rabino na série ba surprise ebele o na lobaki vraiment ya tout refona mema na mema ligne moko ya sika negara coach na biso Patrick Momo depuis la Mikila Suède a coaché biso to saka musala kitoko biso na bango nya lobaka kaka différence ya mai na mafuta ba melaka pe mati awa waka na mbandane na tseki o papier fo bilili maboko atrepied oumela vraiment na oza rapide pour na représenter une invité na ngai otobeto na solo lelo dia lobaye kaka ngai na lobaka mingi vérité et puis na kota penalty na kati bino beminde na kundolaka na kundola bino bomona na kundola lope na kundola mutu musu ya sika tobeto na solo lelo na na manger mingi na pesa mbote na vie na Gabi Kiala depuis États-Unis vient na sala nga pena pona zala ba code net na film net na mula nganda ba Monique na Luanda pe na bosanité na pesio pena ba mbote belé ata yé kutu Lubumbashi ko memanga te cette fois-ci na mopanza retirade na senti de mo pepa ngolé zoya na ozala wana na Luanda trobeta pena ba solo président bonjour. Oui bonjour. Mais je suis surprendre les lois à tout bêta pena ma solo na bino ba comédie pour milinga comme il peut trop hein minga côté na makambo ebele avant manger na nkuna na kangi na parenthèse ya mbilinga po tobeta mama solo président se présenter premièrement bat bayebi te bayeba yo vient na Tchalando les États-Unis na minute yo vient na Gabi Kiala mwana lingwa la pina na États-Unis wana ya tango que n'importe tongo la personne moto vient na Gabi depuis Mikila State se présenter ba fanatique na yo bayeba et puis tu évolues. Merci. Comme on a Papa Lianzi, Cobetox, Abomagnoso. Système à 4 aux yeux, maman pour Cobetox, c'était. Bon, ma mère, tu vas non. Bon, nous tout à l'église Nanzana. Bon, souvent on m'a cassé. Ah, la bête n'a l'équipe. Cobetox. Non, on mais les noms de téléspectateurs na biso au balanda biso à travers le monde ne ba lando be pas petite MTV na Bruxelles wana ba landa na minute na habité papa Lianzi Cobector Sabomagnoso bete no moi sur la carrière non qui est bandi ba landa ba découvrir papa Lianzi Salanini a tapé wapi pour normalement peu partout hein pour bijou la reine ba na non mon mais bete no sur la carrière na yo au banda wapi source musisa. En tout cas, merci. Quand nous le bi, n'engé pas n'avec en tout cas émission Lelo photo solo on a n'engé moi ya calme. Mais comprendre, n'expliquer. Place na banda, na place na za Lelo. Et puis vraiment il faut pas ça ba téléspectateurs na biso ba Hollande parce que bozo wele la mona soit déjà petit no lianzi on a comme pas ping pong Lelo pe asali carrière na bozo wele la comme ah mais comment on habité to wele on a nani. Petit on a nzamba opinion na ko sala ke mission te chaque fois na le belaka nzamba opinion l'émission na wele kaki na baki boye ko mwana ya lianzi ndenge ba pesa ngango oui ba téléspectateur na biso ba comprendre qui va bien mais expliquez moi nos sources no uta to dimila depuis vraiment kombo mama botela ngai na papa tant balingana ki ba sel magam na bango ponga na botama tant na botami ba raisonner papa a bien fait sa combo maman le bité na tombola ya na ngai papa mobile ya nya mobile après son combo ande konae
noko na biso kombo nanga Désiré Mboba Désiré Mboba wana kombo oyo mama na papa bavandaki baresonne bapesa ntango naye na a lianzi kaka lianzi akotaka kipaka te siko mwana so bapesaki ye kombo akotaki nani bon wana nga mpena nayebi mingi te mais aobeta tolo soi-disant mpe lianzi akangi mpe mboka na bandenge na ye azalaki mpa ndeko noka ping pong lelo mpe pecango asali mpe nzela na ye ekomaka makombo ya owelela yo mpo owele te oyo naowela kombo te kombo eza ya ngai naowela mpwani kombo eza ya ngai ya zwi naowela mpwani na bandi théâtre na 1996 mwana na eske basewa ndo sa théâtre on ne sait jamais te asala te petit nanga pati kwenda aza témoin ti mwana wana azoya kotala nga na répétition Comment on botte quoi bon on botte OK papa le loti mukoso ya yo mona osasi ete to lekela kitoko bana lobi sala comme ça ce que bilo quoi biso poani papa personne lo donc on fois bien sur lo ngodi zalo comme te ngodi basa bana buti basa tom kapana ni bana nani otala nga so na ko bota bilo kwa bo na ko bota bilo kwa bo oyo ka basa oyo bien bana papa banani yo yasi bana téléphone sala sala papa banani bon meka atolo otika la ici ni poma machine esilite la ici talo ngo watana makwanza ni ngero nango ngelenga makwanza njito makwanza chiko makwanza ngo yo besari we kama tayari sana ndio nakaina kama tamwa mkelo kwa ngudi na tena ndio bando sasa ngana mishabana kwa nini bui sasa nito okani lo sunge pataka abuta yo na mama yo Voilà, les gens sont là. Oh, père, on a eu. abeti coup d'état abetanga coup d'état te na ndenge nga na jouaka ntango akera base mouvement atenga mona ya lianzi amipesi kombo eloko ezangaka nde vérité aza na vérité ke non komona ya zwango nini bon si je comprends bien alinga aza neti idole na yo moko voilà mais est-ce que ça na sens ingratitude nzambe opinir ye na bandi théâtre na 96 kana na expliqué na école des artistes Zigou aza témoin na wel ba Soudia Tamania école des artistes on a président Zigou bien nani bon kuna tozali na ba président te toando benga Zigou maître inspirateur il est un titulaire pe na place wana ah oui bon il est le roi leader acteur quand on longwa pas Mbalio Sombo longwa pas président Mbalio balongwa ke belé Zigura, Noël, Jackson, Océan, Solombo, Soudiata, Balonga Bende Belé. Tant Balongwe, Basali Mouvement, Biso Balianzi Toye, Ngalianzi Naye, Bamalomboto, Mazay Pavies, tout travail. Première promotion à Wena Winjo. Tous les gars na antenne à chaque vendredi à 12h. Tout ça, il y a un window, tout ça, moi, à 13 ans, parce qu'il y a la musique qui bouge ça. À l'époque, c'était en 2000. Tout ça, moi, à 13 ans, tu as dû préparer le film, mais moi, les deux salopards. Après, tu l'as appelé Belé Bissopé. Pour que pour Betty Bor. Betty Bor. Tu vois, malade d'artiste congolais, l'ongé, parce que d'abord. Tu vois, les Ganatés, quand même, chaque samedi à 18h, papa, Bor et Koufi, tu Panzani, Nakeba Fana. Ya Tito Pika, Jolas, Kingwe Bende. Je n'appelle Mambo, tu as vu dans la haute, tu as vu dans la carte. Tito Adi Muzuri, Fio Tingoma, on va fonder la biso. Na ba fana to beti libaya ba Zidane ba Ngunga, Papa Ngunga, tu as vu Belé. Ba fana Tito ando sa besoin de ando ben ngwanzu. Bogo les caboué papa 3 mois après air moko boye
avant Sibino. Bovanda na obenga bino. Donc bovandi bon même tout monde après 3 mois 4 mois bengi bino. Bobandi, bo changer chaîne. Kaka bongo ba, mais c'est la première zonding nanga titre nango Epanza Makita. Na produit vie Epanza Makita. Michel Mavambo en France. Donc Epanza Makita voilà titre nem ta ko tsanga na zonding na jouanganga première fois nanga na jouer na mbata siala. Grand oyo monaka bosel mo penzela. Oh. Première fois nanga jouer na beta Epanza Makita. Après Epanza Makita titre meminga na les leaders. Tamboli mingi. Oh. Pour babenda ko bongo c'est que leader a monique ozani leko mo boy kati na yo c'est normal leader. Anga ke tournage boya lianzi ozap. Na époque na onde na yo kama solo na yo. À l'époque on obeta ba mukubi théâtre ba sobe ba bimé les alaka. Wana na rocho na génération nini ya ba sobe tout. C'est-à-dire époque ozolo bana ba mukubi théâtre. Mais peut-être génération na classé parce que en regardant comme ça dans monde na robengo neti papa ou ma de génération en génération wala ngam na lobby. Même époque ba mukubi théâtre pour zalaki. Oui mukubi ba phénomène sobe na mukubi. Biso na groupe show et pas papa bonheur ya Gilles en à Paris. Après c'est ba mot de place ça. Groupe show ya papa bonheur. On va sobe na mukubi biso na groupe show. C'est pas sérieux on a bien là. Hein? J'espère bien qu'Azui a réponse naé. Na rappelé bande de retour au Hollande biso na www.bomokamboka.com. Toujours évoluer quand on a artiste na biso papa Lianji véritable et l'original. Na mona confirmé ko ande to cha makambo nyonso na mesa. Ye mo ko Hollande biso ayebi ane makambo vendre na mesa. Na ebité carrière na yo ezoko kende ka nous bete explication. Faut expliquer biso oui. Ezoko kende ça moi moulai. Mais bref, ba téléspectateur na biso ba comprendre au sala musala depuis avant soi-disant ce cas diversion de mozolo banga za pour la yote pour la yete mais ça katikati. Mais il faut évoluer la question musuba comprendre pena bien. Papa Lianji le véritable et l'original, je confirme avec force. Lelo bon tomber ta liste moi bi que yo pour sali groupe. Na malgré toujours bombe la biso babi ko sali groupe. En même temps tu évolues côté sernon nani bijou la reine na monokuna wa sa l'église oui à sa l'église que ada maman prophétesse tout maintenant ma sur la groupe na yo to zonga banzonzingo to mona presque partout na groupe na yo moko komba ya groupe neza na nini et puis okaya on nini na sa groupe té mais quand ça na groupe dirige ka na groupe na dirige raté wa le big na sa groupe à kosi na sa groupe té tu as un cours de grand. Cela veut dire cours de grand. Cours de grand. Tout ça, Lianji, Ngonga, la foudre kake, Sedi Bomboma, Gilles Okonde, Charlie, donc tout ça. Charlie vit de loin. Il y a 10 personnes. Charlie vit de loin, bien Charlie. Charlie a vu de loin. Donc c'est le 3 matchs. Ah, 3 matchs. Donc on peut profiter vraiment ça moi si Charlie Mbambi vit de loin ou à frère na yo yebi na pe si Olga Mbambi moi si nembote mère à Degaous donc ba moto belé siko ba sérieux wana oya ba mukubi oya ba groupe show wana siko ba Charlie ba vit de loin ya pas na mukubi te ya na mukubi te ba on ba na groupe moko boy wana ba série moko eza na cinéma eza na nga ba ciné Toms. Ah, vibre pe na marque. Tu vas donc jouer mi na cinéma na ciné Toms. Hein? Ba c'est wana ba petcho na ba zakite. Ba zakite ka bimela pa ping pong. Ba longa ping pong na comprendre. Ba ba na ma ba beton ni ba za chrétien politesse ba ba le micro. Na yebi place a bimela te. Ba yeb ba pa faire na ping pong. On est habité, on est habité. Là so tourner ba to tourner otangelo. So que ga ozu micro pe si ba on te webi lianzi. Oh non, facile. Qui n'est pas titre luga titre que non ah. Peut-être de Lianji, facile. Mais quand même, on reconnaît que faire un ping-pong pas à la. Oui, pour ping-pong à l'île. Ping-pong à l'île. Mais quand même, la salle est constat, on a bien beau bing, ça va y avoir une impolitesse, on va le créer, bien beau créer, bango. Parce que moi, na kotala moi nozo balianzi wana, avec nos fanatiques na yo, on lance la reconnaissance que nos idoles na yé, c'est le véritable et l'original. Mais tout le monde qui moi na bungi na enzela. Est allié, à la malédiction na.
mwana nyoka ndenge aza bongo so atali nsima mbala moko abongo alibanga mungu ceux qui sont à se présenter pendant que non l'original et le véritable obomele ndeti moto nde balobaka bona nicho moto nini oyo ezopela ase ngai naye mpena nakopesa ye moto eza mpena mpona sani dabord tala tia biso na scène tia biso na scène scène nde mtekata makambo ya gabi kiala makambo ngo yango ngai nalobaka kaka baseko wana ngai naosala meme nzonzi ase mwana na asa ata nzonzi nga cd youtube nde ekomisa bato misu bacomédien danse nga balider tu ya mboka oyo tito afacilité ngai na joa na bango ye na nzonzi mosu esala succès ti lelo ezokontinue osala succès titre yango combat spirituel joa na bavie shaba bavie sonzo bamaboli bavie koko bino moko mpe na kotala baomonga mosala na bino mpe ya théâtre bino moko parce que lelo tomona bana ngo kaka bobimisa bino moko bao balukela bino epuis mbilinga comme na monde ya théâtre fo tosolongo mpena na yo lelo nazwa mpena baréponse parce que namoni bato ebele bakimi bamicro oyo baza mie place ti ya kolobelanga bavérité mais avant nakende na wana eloko omonani nasolano sikoyo nakangi no mwa parenthèse mpongola moto akokangaka baparenthèse mais nakotalaka yo boye nazomonaka nakosentir baaspect ya vie s nasentir mpenaka babiloko ya vie s osakani nango c'est-à-dire ozalaki mwana ye ya groupe to bovandavanda na eka trop ndenge ezalaka merci raisonner trop danger molimo ne mpe manakimia place azali oyo wana mwana ngai mwana yo kokono to mwana yo sansi mwana ngai tikako sansi mwana ngai yo moko nde forma ye Mathieu Matondo Mateya sans souci le vieux s mwana yo le véritable mm mwana ngai expliquer batéléspectateur na biso bazolanda na minute nde bapeti bamituni babi o yenjambi liboma parce que oyebi nini na minute oyo bamare ya tapis rouge vraiment nde bavandi wana babi mwana na ndeni ya banda tete ona na age nini faut expliquer bango bacomprendre vraiment bien nazo koexpliquer bango wana mwana ngai Mathieu Matondo Mateya oyo abotami na mama kombo Ariette Mupepe papa na ye Arthur Kingombo c'est déjà famille kasi nabi mwana ngai ti natangeli yo na kombo mama oyo aboti ye na papa mama aboti sans aussi grande sœur na so liboso ngani na clôture libomi na bango wow donc on a bi mwana nanga donc mwana teko na kithéâtre on a ni te na famille zali mwana nanga wana mwana ti sentir vraiment à biloko yango eza wana ndenge mwana ti Mathieu Matondo Mateya abaluki oke na droite oke na gauche obaluki apesi virgule point wana ezali mosala na biso ti Mathieu akamata yango epai ya mama abuti ye elaka ya ye te mama abuti ye yo mutu abanda kosala yango ye babimisi yango ntango ye akei metelo akamati dukulu elaki ya biso ya famille yo mpo bendi yango nga nakukutika te ekena ndenge wana nakamati yango narekipele na ti point vraiment j'espère bien que batéléspectateur na biso tout basepeli vraiment mon boss Patrick Momo depuis Suède asenti pene biloko ya nzoto pene ezali na rappele so bande retour bolanda biso na bomoko ya mboka bokontinaka ya Alpha Boko le major Bisadi di Zolozolo talent vraiment yango ezawa talaka ye moko monaka nayebi ke ve na ngai vraiment Alpha Boko le ve na nga lemba asololaka bien président Zolozolo major Bisadidi pweda bengisanaka na filme moko na joa na rappele pena talent yango oyo amona ye moko ya Alpha mona bandeko na filme moko titre yango choix nanga bato abebe nasalaka bakende na montage boye kaka yango ebunga filme ebimi de tableau ya pamba ko batableau oyo etikalaka oyo mpe nalobaka te batableau to nalobaka ebungi na montage ye moko na senti vraiment azwi réponse parce que amoni ye moko talent ako raisonner mpe vie sans souci na nzela na yo nakaki wana ti obengi nga na yi naniape naniati yango na pupuli yango
artiste comédien moko boye aucho lobelo mo be très important fallait pena soufflant oyo pe yo kango to solango na ya lobi organisation bando basala ki fiston sai nando na biso phénomène esobe ko aza pe frère Mario comédien na maki artiste mo be bando ba o ba la nanga sikino mo ka mbo ba mo émission ko pe zo leka ba utala rango déjà aucho lo ba boye to seka o ezali ba coach le roi to mona ki fiston sai na phénomène esobe basala ki mais frère comédien on a lobi que non ezali association de tribalisme na poser question pourquoi abi pour ba benga ki ba petit na bango est-ce que ba intéressant qui peut binoter étant que bateau ba yebo za parmi ba pilier ya comédie ya mboka na biso bon ba benga biso te pourquoi ça ba ndongo non e ba nengeni bango nde basala ki ke monde la non ka bongo ti yebo na ba pilier tango moi yo mo boye ye ko luka ba o ayoti ndesingala ba fiana ko ba kenten na pesi mbote na ba honorable Zakari baba basu ba chance lombolo ba grand journaliste ngala di bangwana ba mususu wa soki ba mo condition ni na yebiete na ye ba répéter ezala bon na yebite me wanga ye ba bango te me bino ba frère na bino ba comédien j'espère bien que beaucoup tanaka bo mona na ka bo solo la ka okopesa un message nini to okoko contribuer likanisi nini organisation nini oyo lingi basala po bino pe ba comédien mususu o boyebi te to ba leki na bino bazana sino bazana batala ba bima nani na participer te na to sekango parce que on opesa likanisi donc okoko contribuer pe par rapport ya ndenge to moni soki 3e édition soki 2e pezoya okoko contribuer na idée na yo tout comme PSC ya ko sera on contribuer siko epa ya nani non d'abord organisateur wana na yebiete non ba saideni na rappelé combat organisateur ça fiston sai na phénomène la sai na esobe oui version kino za bango parce que ça version internationale version africaine zali et puis version kinois et ça bande ono na tangi ba kombo yebi bango te oh tiens on a bi bango ne ba bango de nini wana so na bi ke na bi bango te seke na ndoki bien ali bomba na bi bango très bien mais moi conseil par rapport à l'organisation pour se retrouver ba comédien tout ba pesa ka conseil soki yo poza ki wana oyebi eloko ndenge zo samba ngana participer te na yebi te ndenge basala siko conseil ni na opesa na conseil ata idée na zape na idée te na opesa nani organisateur ba mi balé siko na pesa nani phénomène sobe oyebi na pesa nani onaka moko te na za na likanisité. Merci les téléspectateurs très fâchés na yebi non pas très fâché parce qu'on s'est dit au mati déjà ma fouta eza royando c'était na mata pona nini na matarata bana na bota ma bunda te ya solo vérité bande ko bino ba comédien o donc bana bino disons na ba bien bana bino na ba leki na bino basi et belé ba comme ba producteur na ba productrice o moteke ba bo ma musala nka ba bino moka bo bo ma musala na bino nka bino ah mais je ko fana nene Monique oui ana makoki na ye abengi bandeko na ye apodi bango ya babi pe bosali système ali kelemba yo soko za bato no fobe ngaka bato ya yo boye bo chotanga ba oya yoti otanyo honorable zakai baba baswe les mola lobe soko na likam na yo be ngaka ba pi yo te wana tangi lever pendant nzila parce que soka pandi ba petit baleki ah kasi na bino bobomi nde musala yo soko za producteur na yo otalika ana kopera na peshango bengi black line ah Fatou miracle oponi ga bat na yo ba ans le zolo bo sali film so yo na nani bolo ba na nyo wana obenga ite bon nga en tout cas na monde bana musalo na zwa ranki na mutute mais bande ko ne belé ya basi to ya bibali ba osala ngo et tant que yo oza se retrouver na ngamba ba bibali pe na kati ba comédien yo concert ba ninga papa oui bapesaka conseil epai ya mutu oyo aexplike que non tala problème naza nango eza boye wana sikoyo yo opesa conseil a fonction ya lisolo ya betelio eza bongo te eza bongo me baza bandeko sikoyo nakopesa nani conseil onaka tamo aza te conseil nakopesaka jolasi akunda matata tito pika kimwe bende po paza mutu na yo kasi ezalaka bongo te ezalaka ndenge nati conseil na bapesa fonde esali mwa ntango obenganga so okima makambo baninga mingi tozonga so na sélection na bino kombo nango nini sélection oyo bino baprofessionnel nde bokutani bosali mwa bor na bino ozokima ki président ya cour de grand
cours de gaz à produit nanani nana produit yango toza na producteur te il faut perso ka biso mo sur la poche anani ya biso mo kaka te ya chema parti bandaki ba wana toza 10 personnes mais na minute bandeko misusu mpe bayeye donc tokokoma même 20 personnes 30 il faut perso kaka toza na président te biso mo kaka tosali bagage ebele mais sikoyo tovandi tosali réunion tolingi sikoyo towana tosala bafilme. Quelles sont les conditions sur le producteur à approcher d'une? Les conditions exactement. Tu as la condition que tu as l'artiste. Bon, ça va bien, c'est bien bosser dans un film. Ah, bon. Dans un film, aussi, tout ça là, on peut s'habiller exemple, $10. Ah, tu dis, l'équipe, on bouge à $8. Ah, total là, bah, dépense sur tout ça là, $8. Ceux qui ça va, ah, tout ça, mais pour la machine à foutre. Na bon on a la machine à foutre. Na yebite. Ah. Yo za ba bombi mo zo bimisa. Ça va faire ngo baté. Musana. Voilà photo beta lisola na bien. Na na lo ba vérité. So ba la mutna otanga la kombo na. Na beta lisola bandero l'autre fois la beta que ba bundaki, mais l'autre sentir ranking na combien ndenge musuna tangela ko kombo ki kedi na na muninga ne wana papier faux. Muninga ne wana za kana. Wa munene. Konzo. Na beta kuna bikena konzo na muninga na ye kikedi basimelaki na nzoto succès na bango maîtrise ezate basimela na nzoto konga atanga ba kombo iyo pe fotenga biso kombo na nga nixana na machine ya fufu po eza chez Doris vérité polémique en live na lobi na kaka na lobi biso toninga na machine ya fufu te musa to sala ba yango avant musa loyo toza musa musupe toza musa musupe napesi vraiment mbote na bandeko tout oyo bapesi confiance pe fidélité mpona nga bambota trop bandeko tout bokomelanga bocontinue toujours kokoma parce que eza bomoko ya mboka oyo elobaka makambo ya vérité polémique oyo Doris amemela bino bosanti likambo kabongo nabeta masolo kabongo agafa kabongo bamaitaka nga tension mais naarapele bandeko tout Doris Malemba oyo le comparable toujours en forme Papa Liandi. Les autres sont dans terrain ressentir. On a fait la question les gens ont la marambo les autres qui m'ont appelé la picole sous mususu. Vous avez une élection pour voter président Sika. Il y a au Kambabino va comédie ni aussi en Mora la Congo. Et là après on a sous. Tout le monde a fiston ça qui go tcha candidature. Président Bodofala Chamaya qui était fiston ça mais tout le monde voyait voter. Mais l'électeur, il y a une élection, mais l'électeur va y voter candidat à tout lié Morowana. Allez, besoin si souka président Kala. Pour nini? Est-ce que bino na monde bino comédie boyo kana raté? Ah bon habité hein. Nga na yo kana mutu nyaso. Pourquoi pas président to na benga ba président. Bon parmi ba électeur fallait pas voter tant que ba comédien le président parmi ba électeur parce que ça comédien mais président c'est pour une élection ça la vite. Association ana eza bien mais ma BO eza na association ana baponanaka c'est que baponanaki on va boxer fisto ça baponanaka bon na habité ba critère nini o bachaka avant mutu aza candidat na habité mais tant que bo ben si ba élection c'est que ba critère on eza respecté on aza candidat na habité bandimaka e mais l'électeur va y avoir un bango moko oté akoki kozala candidat te na ye mais au moins après comme na lokola tribalisme quand na kopesa comédien na raison bino atete mamba tribalisme c'est que président Masuma zongi na lisusu donc vanda zinga elle a beta santa tribalisme au président Masuma la Congo bon après ba Congo so bané ah bon ça pour la qui Congo qui tribalisme bino ça ba pire petit na ba pire vieux na ba pire yo kasi makambo ka ekoma na nga bongo ti pire okanga na za ngabe funa ba pire oyanga na cha okanga na za funa luka ngonga fa za mpanjo tozo rappel sur na ANTPC bima koto pe oya président Masumu ezali anyo sanzo ebima yo za rappel nani pas anyo sanzo to za rappel président Masumu na organisation nani to za pe na to kanisa po zipe Masumu be na makambo na o to kanisa tikine ki producteur aye na to kanisa ao kanisa abini tokanisa président Masumu Los Angeles
N'habité na participer na réunion ya président Massoum fait là 2 fois. Boya rano sanja kambala mort. Te wana nante. Pourquoi bon, on a déjà information te hein. Pourquoi pas bino ba comédie bo 500 comme non que lo. Bo bisonde ngane mna 500. Parce que ça peut parmi côté on a présé zanan, le centre. Le centre Massoum. Bon, na éviter. Ni ne sait le centre que ça là où aille. Na éviter. Ni la comédie comment soit fait d'argent pardon trop. Et ben la Bible. Bon, ben la Bible. Et c'est ça la comédie de Badou. Baye nango. Et ben la Bible. Le tout le monde va Nigérien en absence ya Mike. Bango tout bazarara ba Nigérien ini ba vandi ba on tellement bazar ini ba créer Hollywood. On les ont diffusé ba film tout ya ba ouest africain. C'est pas dit que Nigeria, mais bah ouest africain tout bazo se retrouver wapi na Hollywood. Mais bino boyo kana raté, boyo créer ta moi chaîne moko boyo appuyer ba film na bino ba jeune même so azo sika exact. Pour mutama ki mutama be bandi likolo. Tita tina se. Te avant et qui tana se bandi ne likolo kuna. Je me suis participé na tournage moko ka ba viana. C'est pas qu'il y a des missions qui sont goloba. Té a musale kufi ba petronde ba bo misala. Je me suis na un tournage mo boye. Bien appelé combat. Oh DJ tournage. Na meli be ba. Té a meli batula té. Ba sale le ko moko. Yes na vana na bino au tableau go ça ma bongo tin. Mais hein Kaba viana ba les kana be mission ote musale kufi ba petron ba o musala na habité hein ba mo ba bomo ba mo ko mais koye ba mingi na kombo be vanda so ba ko salere tout cela non bien papa lianji ba kombo la raté ba tomba za ba kombo vie Johnny ko vie Johnny chaka o j'ai tournage oui to vana jiden na ganga na bi non jiden ote tika habité o mais musale kufati kabino mo bo les kana be mission te musale kufi likola on a nos camarades, nous avons tous les bannis, dans la biso basani, babalana. Moi, je suis allé à notre message au petit tiers, dans la bolingette. Oh, t'es beau, petit tiers, on a à juger, mais pas mon sous-sous. Moi, je suis mobile à Simbaïté. Trop, moi, je suis allé à Zemi, yo parents, ouais, pas dans en tout cas, on a déjà passé ma rambo tout au Sengaki, moi, je suis allé à Zemi. Ah, on a la CPL. Luka okota Luka joana kupa mnene na groupe Simba Luka koti maman vote moi na menenyo kumela ngilo kwa boya moi sina za zemi Luka kweya piqué crise moi so Simba te azuizemi yo ko kweya ndenge nini o piqué crise okweli ni sibitima fo atako dunga Doris Malemba na rotira na micro na kena na tête na bige non na piqué crise depo ezana ngo yanga te oui na retrouvons normal muto Simba te c'est un moyen Johnny moi c'est mon colo j'ai tourné vieux Johnny c'est que mon colo peut-être il faut comprendre mais c'est que sur les mois na moya mkem ta sagele wa ba bomite ça les okufa ba pecho ba siko ta voela mbango dala nan na pe na profiter na occasion na loba pe na beta moi sete ba mikolo to baya na biso oyo ba osala baya na bino ba osala théâtre pour ngazanga la presse ngazanga comédien te bobo nsape musala po bino boloba kaka kala miko oyo royal lisusu o ba bomi musala soko yeka miko oyo kanga yo toko zongisela yo kaka image oyo bozo bo mabulo bino moko so moi conseil soit bon moi qui musala jour on a PC conseil oh mais bah ça déjà filmé peu bima m super là oui bah c'est moi je vais aller à CD tunzonzing ne banzonzing wana penda ila yo mwana mtu te ngana olinga teke no ba chenga na seni ya beta nganga funa dali ngwa kuko joata vanda penda tala banzonzing go mwana ke bambo ebele bazana kati bakte ya caméra action coupée na montage à tout ça mais yoga va ta bombe ba faire les belé dans là surtout ceux qui a tchelo ça te peut lito à moi pour ne fin mais que jouer moins mais si qu'on a lobby boy par ouest africain tout le monde dans Hollywood par-ci par-là est-ce que pourquoi pas bino ba comédien na biso ya mboka na biso vous appelez likanisi même si olandika ba o wana tête o loba wana
bino moko nano ata o na génération bolingo eza te esama te waze kwaloba ngoti richesse ya congolais ezaka ni kimute ya mabe biso nde kimute ya mabe toa makasi kota kimute ya mabe okala te fo banisa balaka biso eloko te bazoganga wani ka ndenge ozoloba te bango baza na bolingo mais biso bolingo eza te moi muke na régie pour nous sepelisa rave na Gabi qui a depuis États-Unis na régie na bozo ça moi extrait wana moi extrait moko boye bozo na moko amboka na zabi na babiloko ebele to beta beta ebele ça on le verra chaque jour pour moko mboka c'est-à-dire système à transparence mais to zonga na nous soki eloko mwa papa elianje eza wana na régie bobalancele biso ngo mokie soki eza te bozwika mwa eloko moya baya videle baza wana bobwaki kaka totala mwa extrait wana tosouffle na mokie bongo tu tokozonga mais papa elianje ode soki na biso bien soki na régie te mais fu basala tu baluka yanga po émission eza yanga na régie botila biso eloko mo boye wana ya papa elianje mpona koboyaka polémique moi eloko mwa papa elianje ata lisolo ata gag to mpe mwana mwa mokie tozonga na nsima toleka Zunga ndema zalaki. Nazaki ndio. Ya ubala maki. Nabola mandeni na banayo zasanya sava. Suka sana sava, wana fani na simazani na. Waite papa, mère a une Oza konini oza tena kosani. Oya fani na simo bola mi oza la seni. Position moko. Kati na buzoba che. Sili tano bio zuba. Siko wana osala ne ngola sanya. Papa faut yebisa. Kangamno. Mwana no. Leki na zadwa. Yafu. Ele go couloir na yo yebi yango. Couloir madiako. Aza sani. Anu ale. Siko na yibite, oza mkulu to oza mwana mki. Leki na ya kama tijama, azoke no umela. Yo fandi yo tikidi. Watala mamanda nga bona mi. Yo ne papa ko okende kuno bengani ko sala makamwa na lupangu te. So yo tino nweza nini? Oza mkulu, laki shaki mkulu yo. Oza diriti, olaki shiki ya diriti na yo. Oza moko lubila leki na yo. Te pana ninde wa. Wanya saka puite. Futre. Yo. Futre. Kino fina yo. Oza kina pana nini? Oza nini? Baga. Mais on a déjà descendu na rita. Umela katembo pwana nini bazo peka zodingi uyuka te lela nyesu tiamba lela nyesu papa tika umela ngopani papa tika balo batika tika papa tika c'est désolé ce qu'on a Paris on a cajou sama la sexy c'est la foudre il y a tout foudre papa umela tiamba pwana nini ukukuza odingi kasite bakena yo diamba na mela on soit na Narate. Mais désolé. ngana na puto okele puto kutata na akwakala ani est-ce que bana na pina ninga bien ngani mona na bénéficie soko kama tajamba okena puto te amela pona ngano mpema na yo na ba Patrick mais rata mais na biso te mais sobe okele puto na kisi so ndenge wana la kisi na ndenge ba mena kango ngapi na kumela na ndenge na yake na puto papa te papa bai de konanga dina carrément akena nat likole loko yo afuta gasanga siri kaje siri ozo dile ni ngana okena puto siri souci papa souci wana ngaba Fotre Kamuna Yamana kama binga kamuna Yamana kama mbandaka kwani nuko kama ndandundu toke kama tanambanda kapena nini kujitibalisme na demu za ngati kutoka Yamana ka États-Unis mbala mama États-Unis papa siri muka mpango
luna kumba yana nazo kya kumbuna papa ntango ozomelanga boye okende poto okutana bagrand puissance bacrif malechila eloko ekokomission bakarimon bokokutana papa nakena mbuka okende paris na kati ya akende na Canada amona anika makwakala msabinde atinga ne diswa abana yiba te tauna zubete ya dinga lex di bongu yi legi dinga ne diswa izu sanga pasi so ozabuna na mwasi na yo mwasi soka saka mwasi bazifra ka ye o zifra ye mbata awakana no na yibte kama kama taka esila uyinga zali mutu ya bitumba tengana dinga ka bitumba tente mo moninga na dinga kate sokonga ne simbio yuzala kaka swati ukende l'hôpital mbongo bizarite soko ne simbio donc lumala mu ukende l'hôpital diso evimbi e kumidusi otikisi na ilo utan dikamna kaka na banda wo yibsa yo na yibsi yo ke ngana sianze ngana kumumela diamati isali bien yona yinango alungo wana na yibsa yo yona diamba kasi mwana nanga na futre anakisimla nengo zo menango o mekango zo yuka kitoko ozo kalisage ozo pumbwe ozo yibsa yo na yibsa umeksa sila umeka kaka sila nazo kalisu nani sisi dingi na futre anakisimla alasinga papa solo dingo mela yo moko ubale di papier kasi pasara nema nazo pongo na miso nazo pongo nazo laksayo ezali toko toko we mukolo na meka kyango kasi naketa la mosi nangati nalandi na ikoso nalandi epinda nalandi utalatala ye natali yepi afudi lamba tadi ganga binda tadi na kimi masina yo ake sokolo yo ke utale bega ke utale yo solo kai logo tingina ngaka ndamvu usi zango meka ezali to oyoki yalokolo bandesika soko mede otibui oyoki yango ezali kuna moto okamati miedi ozokamata miedi otina eza lela mosusu ezopemela kuya ya miedi lela mosusu ya okamati kuya ya net Merci, retour Matozung sur le plateau. Bolandi, moi, je suis papa Liandi. Amoni que se retrouver, j'ai senti qu'on a le véritable et l'original lié on a 20 awawa. Tobe tenait ma solo. On a profité de ça dans tout base na biso château rouge voilà. Au Bolanda rabiso, au commun la rabiso, au continuer toujours au Bolanda pour commun la biso. Tozana pour nous séparer ça rabino na bomora mboka awawa. Différence ya biso na bonga ya abonné na qualité. Biso a musala.
ondo molino matembele na yebi yango te etali mpe nga te biso kana bomoko ya mboka toza kaka mabele mame kaka na vie ya biso Patrick Momo le vieux panga nzela panzela biso nzela tozobeta makolo ti tokomaka kuna nganda mwa moneki na Luanda bendele kaka nini alobaki ata ye kabonga boya abeta foto bebana na bwakisa ye retirade aza na mpona kopasolela biso nzela tokóma na Luanda na plage wana tokozala wana o chikolo baogangela wana tokóma na chikolo wana kaka mikro na kamera wana na papier efo pembeni na ngai papa Lienzi oyebi wa moto arando sikoyo papa Lienzi ndenge boza na sélection wana boza na bino cour de grand yo mpe un jour oza na likanisité osala mwa nzela parce que otikalaka wana libela mpe te okuna mpe lider aza na ye te tona lider te biso monga pays sans loi na odirige mo te tose comprendre kaka oka na Brésil donc tolingaka te mpe problème ezala toyokana très bien ce problème eza tobenganaka tolobeli yango esili lelo papa Lienzi est ce que ovandi mpena totali mpena bandeko bapeti kutu baye na nsima no okoya bapeti no bapomba basala bagroupe est ce que ovanda te mpena boulot pomba aza aévolue kaka aévolue kaka oui aza mwana kutu pana ozoyoke lisusu bon pour le moment nazokana bapublicité nazomona na mboka na biso nazomona na libanda makambo ebele soki kaka na monde internet omona ye naza petit na omwana agago ya kalakala yango ya kaka oyo azozongisa sikoyo nga inspiré kaka na pomba mpona koyebi biso kaka est ce que yo mpo kosala nzela no te mpo oforme mpe bato baza na linéma moko ya bien c'est leo ndenge ozomona bavie bazobunga nzela mais na temps oyo makanisi wana eza nani te totravaille na cour de grand ce qui manque eloko ezanga mwa mayele ya travail lisusu to financement to nini nayebi te natangeli oyo bagroupe oyo na lekaleka te najoua bagroupe ebele oui parmi bato ojoua na bango basali mpe banzela na bango najoua même na nouvelle vague oyo ya via oui wana parcours najoua même na groupe ya Richard Mukoko najoua bagroupe ebele nata oyo naojoue su na groupe ya Richard oyo baocoka bwana Kikedi bino bantetaka bango poani amanke président na Longwe molima ya président te boye longo na ndenge bia mutu longo na ndenge bia bon alongo na ndenge mabe te alongo na ndenge bien bayokani te likambo mpe ya Bijou la reine anteta mpe Bijou la reine asengi acréa groupe nazali na Lisbonne Bijou la reine déjà oyo tokokende 11e année asali yango lelo te na bandomona serimo apesaka suspension azongi mais nzongo ntango azongi wana aolia phénomène cc oyo azalaki frère no ya mokubi théâtre lelo oapuye Bijou la reine akomi na ye maman prophétesse nde tozoka baobenge mikolo papa oui papa naza joueur te basalelanga transfert oza na vecre mo obeta na delingue eza te nga aza artiste comédien ntango yo osali groupe obi te na fini na nga oyo soki nabengi yanza jouer place oyo esimba tiko soki obengi nga naboya nalobi boye exemple ega soki bozalaki bozokopene na frère no Kikedi ne Richard alongwe bongo ale yo okei kojoue epai na ye est ce que frère no na Kikedi omona bien to omona mabe soki omoni mabe ezodépendre na ye omona yango mabe na ndenge nini mais ozokoapuye bango na mabe naza koapuye mutu mona mabe te ndeti Bijou la reine apuye mosala Bijou la reine asalaka yango apart mosala aza na mosala mosusu te abengi ngai yanzi ya kojoue nana droit ya kojoue c'est le Bijou la reine alongwaki na ndenge moko bien pas phénomène parce que barimeur eza micro yango caméra mpe yango koma ti pa Bijou la reine vandisa ye keno naopose question bobebana na phénomène ayebi so keno tobebana te namonaki ketan nange ekoki yango nakendaki na bio nyonso suka ata na bino ekokaka pomba mpe ekokaki Richard mpe ayekoki pomba yayekokaki Richard mpe yayekoki basali mouvement mais yo na otin ekoki te bon yangai so tie bamoyen nasali ata lelo so tieka moyen tolinga te osali groupe obengisi bana bato baye baotravaille mpa na yo ale après na tournage boyo te pesa monga tournage oyo te totya monga espace oyo te totya monga boye oyo te totya
Même Tabatuana, tant Basoya Panayo, avant nano kota groupe nanga esalanga demande pesa CV babio wantu to senga banka yanini na suka na okaka bango lisusu bakomi yoka bilanga na bosenga pe CV te eloko mo lo bien inspiré ka maman eloko wana bosenga o kota na groupe o CV sala be pesa be après so kaza moi si balekisi mbeka na etumbeli na ebite ngana na sana ngango de na ebite etumbeli po bakombeli to ba balekisi na etumbeli za nini etumbeli botumba ni taba botumba mu même na sala ngote na eba ni mais quand même oyebi ke etumbeli ezalaka ngo mpo bafrère mosusu oyo basala yango bango nde bayebi ngana na sala ngote na oyeba ndeni oyebaka te kaka nyonso to kasi ok nzonzingi bazwi mbongo bapi baninga mbongo balie ye mpo oyebi oyebi na yo te te ya mbongo te obebaka te naye na jour mpianga mbongo te na ofingo te lelo mwana yo sans souci matie mate ya matodo akufa atika biso atika ye mpe groupe est ce que atika mpe famille na ye wana babénéficiaka ndenge nini na groupe wana est ce que groupe wana ezaka na sous ordre ya mwasi na ye ya famille sans souci to ekóma na sous ordre ya bato mosusu mwasi na ye abénéficiaka quand même famille moto edirigaka groupe famille te bona groupe wana omona ata mbambo mwa famille ajoaka kuna lokola président akufi créé par Mathieu Maté ya matondo sans souci atika pe mwasi atikala ti pour de mta déjà groupe wana azo dirigeant non au moins bajouera moins na ozwaka pe wana bon yoka na question nanga azo dirigeant na sous ordre ya maman ou bien azo diriger na sous ordre ya ye moko est-ce que maman koyeba ozwa précaution te bakenda baélection bavote président mosusu oyo akoki komema groupe na baniveau oyo toyebelaki groupe sans souci par rapport na ndenge outi koloba mais wana sikoyo fo tuna ye fo luka madondo tuna ye akoexplike nga réponse nini akopesa kude kofingaka barkise o olaka kacher akesa nani ake na ring kude azaka comédien te ni jouer nini mpo ayeba ne mpe kojoue te mais quand même azo incarné formé le groupe sans souci la formation théâtre il y a la catcher et moi venant de mon côté à station moi après nous changer mon côté a tchane que esprit de théâtre mbala de le président mais viens esprit ndimaka donc viens ça ndimaka tu pas pamba te ya ndimaka pas pamba pour ala na force en joto c'est viens ça banga qui mo banini mais pour ça ka autant moi na simanete c'est que la garde corps à vie j'espère bien bandi retour bon na biso ba déjà ba réponse na bango na ba question to poser yo baza j'ai informé mais ça tout temps sonal likamo be awa obi o sa groupe te parce que ba moyen exact dazo ka informer na minute alpha boko la zolanda yo et qui ribi sem mo bimba ba gigi boko le tout baza na ba olanda yo ba major bisadi di zolo ba politique comme be ba gabisa na banani message ni ko pesa bango to ba moyen ni ozana posa ba tiepa na yo po olakisa talent ozana ngo awa et puis otika biso pe pamba boyete oko souffler po ba ndeko ba sentir que non to yambaki comédien bon message na ba producteur tout ba Hollande yo na Paris partout aux États-Unis moi du Charlotte pour ando na Canada na minute bon message est là que ceux benage bache ba moyen na bané lisusu ko répondre na lobaki boye na koyi ko sala groupe te bactère ba comme bilanga bango bapesa mbongo espace bapesa mbongo ya tournage bapesa boye donc ate bango ne bana droit ya kobénéficier na mosala bango baosala osali groupe bactère bapesa oyo te towana tournage pesa contribution te ezalaka te yango wana sikoyo ngai moye nasala groupe na temps oyo eza te mpo possibilité eza te soki mpenza makoki ezali na droit ya kosala groupe bactère babénéficie na mosala na bango ka ndenge olobi bon bato oyo bana besoin basoutenir pesa numéro pas contact bana besoin bosoutenir papa liandi cobetox numéro na ngai eza 089 54 96 613 obandeli plus 243 wanze ya WhatsApp yangwana ata totie plus 243 eza kaka yanga ochange yango te obakiselinga kaka plus 243 89 54 96 613 voilà bozi papa wana na fait soko luki kaka Désiré Liandi omoninga en personne même na WhatsApp
Désiré Liandi, même numéro. Au moninga facile. Nazawana. Pona Kosepeli Sabino. Dynamo Kabemba. Fanny Adado. Belmila Rose. Mami Nzumba. Nakati ya Panama. Ruth Lumeya. N'Afrique du Sud. Vraiment, tu continues, papa Liandi, tu continues. Les spectateurs vont la tabiso, babi que tu es comédien. Bambara comédien, femme m'a dit, moi, tu me suis basé en là où tu vas stresser, il fallait sentir que notre papa Liandi. Parce que dans le micro, on a vu ça au Moko Mboka, il faut sentir que nous avons là, dans papa Liandi. Attends, moi, et l'autre Moko qui est. Je vais vous dire que Cape Town, je vais vous dire que émission, il faut que le système il y a des émissions. Vous avez des émissions pour les comédiens qui. Et ça te dit, non, moi, c'est ce que ça veut dire. Bon, banda, c'est quand banda kala. Pas sentir que n'aime papa Liandi parce que n'aime qui comédien moi pendant longtemps à combattre peu za kanda mingi comédien tina yambie ba c'est pela qui chake non za kanda pona nini o yambie émission za yo nga siko na osigela nani dita babu wo bimana di banda bipendu babu wo bim mamima Bamima, basumbi yo miteka, sumbi yo mapa, sumbi yo namela, mamima. J'espère bien que la radio na moun na Cape Town na sepeli déjà senti que la grande na zalinde na papa Liandi. Il y a du na moun na mokonza bana ya mombe na kati ba Cape Town wana. Nazole la kara nazole la ganem sa ramena langa na mamoni ga Luanda so ngoli ya biloka mboka ya biso na Luanda wana na ndeza mako na mamoni na Luanda na PCP mbote vraiment toujours kabona to kaptom na presque na suka toujours chitara déjà famille na bino sentir la famille ba comédien ça dit makila Eza biso. Biso pezali. Na pesi famille momo mbote mo bisika ba landa ngai. Na pe na kuta na famille sans souci. Ko ngama famille comment ba benga mino banani boza banani po na bi ke boss nga bazaka ba momo. Bino boza banani. Ba matondo. Mais na senti pe ndeko na moi na mususu météo ndesi moi baisse. Nyama solo na senti ndesi moi baisse. Te baisse là ben. Aya la mon pepe mo boya. Papier faux. Bon, on va bien en ligne. Nous pépémons ya métissa, mais nous pépérons la santé de la banine. Ben c'est bien. Oyo kete. Nigo na yo kete bon ningisa. O toningisa na toningisa ka Yesu. Yo izara Yesu. Faut ka Yesu. Le bon ba diembela kuna diembela bongo. Oyo kete. Yesu ayoki. Ozo réponse. Merci vraiment de retour pour la ndabisa ça. Bozo senti que non dans la famille. Nami mouton dans la famille, ça dit famille va comédien. Yope Liandi Moussousou, cela veut dire aussi réponse na yo pas ya papa Liandi le véritable et l'original. Voilà, moi je confirme avec force pour Mboka. Maman Georgine dit mère na moi Mboka, oumela matin, mère Lorraine Momo, oumela moi ça zanga lisumu. Maman Pauline Momo de longues jambes. De longues jambes, il y a dégâts. Na ebi sarabino ko hier até pas boss boss dans la place te oyo kutena de longues jambes de gars boss mo konjina ngai patron na ngai boss na ngai pesa ngai mbongo yango na opemila kaka boy transparence le gela o wapi moteur malamu wapi afungula ba petit bo kenda to mataka bon moka toujours likolo meilleur site Afrique centrale o ya mbé no papa Liandi lelo to betane masolo to kobi déjà presque na C il a pèsé un micro après ça peut ba ouais pe mbote avant la pèsé un micro na lingi to ma extrait on a biso moko bo moko mboka ya batu musu te moi extrait ka moi publicité bo moko mboka et ça ça va bien ba parler bo sentir que non bozo nde bo moko mboka to le ka papier papa maman oyeba makambo telefone na yo kite nzambe nanga papa maman oyeba makambo maman oyeba ngo papa maman le ko ngo ko ta papa maman oyeba ngo papa maman oyeba ngo
Papa, Ngoudi. Papa, il n'y a pas de papa. C'est comme ça, moi, nous avons te condamner. Papa, Yezuka akuma kumela diamba sikoye mkolo wa tangu nekei alubi so kumeli diamba kite ubantu yeo ya babudi ya kitoko kengo ngako sante kumela diamba na meleki bui na meli na makasi na ngate dianja lubi bui mkolo wa tangu ya meleki diamba ameli diamba ate utala mwashine yena ikozo alubi nga yobi so kumeli diamba babudi ubantu yeo Père, oui, Jouvana Kamoun n'est qu'un mousse. Sikana osima papa leka kana ndako po so na bina bana osama bulu awa bino ku bosala ngoti okay leka na sidi ka janga fazanga pa ni muzoba boye ko sidi ka sidi olubi sidi sikaba nganga ndelo nini mo bali no soko yo boko ka epiete soko be ke tika tote ayo ko pe se mutu oui no ko na se poli o mana ngo makala me ko na ya ngai opesi munina na yo diamba okende kofiole mwana na ye na ndako makambo eza la foudre yo entraîner makambo mais oui merci avec spot publicité on a essayé Arike Mas plaisir à ce pays à sentir que nous avons des bomoko ya mboka toujours leader momo paoumela na parti kwenda ciseau momo Patrick Momo na baptisé na kombo ya nyoka Moïse Nyoka bana Israël papier faux nyoka Moïse amezala banyoka ya mikie wala peno ye bien kasi bomoko ya mboka parti kwenda melipe mo ba site mo ya mikie ebimi pe belé bana bon le lote pia kana ndenga film mais site kaka parti kwenda ciseau na pesi mbote za moko ba encadreur ya groupe ya vena biso Sami c'est mon peuple na pesi mbote wana otla suku na kaba na base wana vena Sami na mona rapé sous Jonathan Mosabi na moni vraiment Jonathan Mosabu na moni wana zape na base wana vena ngai Sami toujours mon peuple azo pesa ka mon peuple na bango kuna ba pepula na pesi mbote papier faux vraiment musala kitoko
couple on alobaka bakabola ngo te ewumela wumela yango to pilaka bango to melisaka bango mpe pema baokokaka biso te invité nanga natali so mopanzi na yo namoyika tokomidaya koshiti na vi tokomi na suka mot de la fin na yo mpona journal lelo to na émission alela bomoko ya mboka okangama mpe pene na piège na biso na motambo na ngai bomoko ya mboka Patrick Momo bomoko ya mboka Patrick Momo babengaki mwana na classe ya nde wana mpona $100 apamba azwi ku bulletin te mais Patrick Momo oza obi mpe bomoko ya mboka bokolo epazali alpha bokolo epaza mais bomoko yango tomona yango te aya bomoko ya mboka monisa bomoko te tiko bileta mwana ti leo bazwi te mpe masamba apaza tokanisa mpona bileta mwana akanisaka mpona bileta mwana akanisaka bato bakufa bino abome bakanisaka bino te ngai oyo na akanisi nga invité dimanche oyo kozala wana bato tu bacomédien bakozala wana babibino tu bacomédien bozala wana biso mpe omoka mboka tokozala babi bakokabola bino bacomédien babalon bilamba baenveloppe bokozwa ye mpe soki ozala peut-être mbongo moni kozwama me na asire te kazwi yango elingi oloba te alpha bokolo opesa te mombos pati momo opesa te bamajor bisadide bopesa nga mpe na tie mwa du charlotte mpe eza ya ngai bafi nanga ju na muna na Cape Town so kofuta minerval la mwana yango na futa minerval $100 apamba c'est rien pas fait nanga ju na muna mpona lire yango déjà $100 donc niatango lokola kayance bozali me lokola boza te bozali te eyokameli mpena kuna papier efo tozongi kote oyo napesi mbote na boss nanga vraiment mpona confiance mpe fidélité merci motema mama Pauline Momo de longue jambe femme papa Pati Momo Patrick Momo pardon napesi mbote mama Lorraine Momo mpe napesi mbote bandeko tu kolanda ngai ona yebi na ona yebi te napesi bino tu bambote soki oza na posa babwaka yo komela biso kaka na YouTube et na Facebook pardon komi Doris Malemba omona bainformation tu eza wana nga moko mpe mobimba okomelenga te na mobile même invitation esalanga mpe bien numéro wana babaki plus 243 89 14 30 33 9 na suka plus 243 89 14 mpona bango bazwi te kendaka mpena malembe 30 33 9 ya papa lizenzi mpe déjà apesaki oza mposa kosoutenir kotina mbongo mona ndenge alobi kosala pièce to filme esepelisa bino bafanatike obolingaka biloko ya bien babonnes œuvres bobengi ye bokozwa ye vraiment vie nanga gabi kiala depuis mikili ya États-Unis mboka Donald Trump napesi ye mbote vie bapeti kaka bango oyo mosalaka tolelaka yango oyo tekaka bakwanga te bambika te naalanga na eloko nasalaka ata par micro nanga oyo nde nalelaka nde nasalaka mpe organisation oyebi kaka papier fo bilili merci na bili ezalaki kitoko vraiment merci nde bomoninga mabota na bino batv na bino tu na batelefone na banini bato oyo tu botéléchargeaki grâce ya papier fo nde nakomi liboso na bino puis grâce à confiance mpe fidélité ya bamoko ya mboka oyo esimbami na mabosi Pati Momo coordinatrice na biso mama Lorraine Momo nabosani mpe te petit na ngai plamedi auti kozwa diplôme tozo kofete na bomoko ya mboka badiplôme tozobala makambo nyonso moye différence ya biso na bango ezalaka bongo kuna baolela biso tozosepelaka natali so na mwa papier nanga baoyo basalaki mpe tozala awa basungaki biso na bandela so mpo boyeba banani basalaka na biso tomonanaka liboso na bino boye natali vraiment na papier nanga mbango mbango naza komonaka Jonathan Mosabu awumela natali so namoni awa Pati Kwenda ciseau d'or ye mpena fa awumela ciseau d'or wumela mata Mireille Andiswa napesi ye mpe mbote biso olanda biso Gilit napesi ye mbote mais betu komba sisati na suka te mais napesi ka Gilit mbote vraiment Gilit Buzito vraiment Gilit Buzito nayebi kosentir osepeli ke wana nde ezalaki yo mpo na ngai na bino bomoko ya mboka Kinshasa mposa kokabola eza te mais tant télévisé ezalaka mbongo mpo na ngai na bino mpo na lelo tokabola na mwa extrait wana ya nzembo karma pa kalibula yango tosalanga mikolo bien tokola mwa extrait wana nzembo kalibula wana nga na invité nanga vraiment tokabani awa mwa extrait wana kalibula esala bien mingi tolandaka bomoko ya mboka na bainfo na bomoko ya mboka musicien boko lekaleka l'homme de Mutuashi ko lekalekana na ye donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre